Et par rapport à prévente d'aujourd'hui, Panthère Noire, analyse au bon sel bisolelo. Bonsoir. Analyse par rapport à quoi? Par rapport à prévente qui a été fait aujourd'hui, par rapport à la date de Ferrego, le 4. D'accord, arrive. Bonsoir, on va dire tout dans un panel. News hier, c'était avant-hier, on avait un panel là, yo. Et puis, il y en a un thème, na ouais, sur le bâti. La comprenait qui? Donc, ouais, sur le bâti, parce que j'étais tellement émotionné que. Bonsoir, JJ, tu vas bien, j'espère. Je dirais d'abord félicitations à l'artiste Fally Ipupa, parce que le gars, il est en train de relever ses propres défis. Hein. Et un défi, mon oiseau relevé que peut-être ça nous prendra 1 ou 2 décennies pour que peut-être jusqu'à ce qu'elle soit retraite la carrière musicale. En tout cas, bravo à l'artiste. Et puis, félicitations à ses fans, aux mélomanes de la bonne musique. Donc, c'est ça l'artiste, quoi. Et pour faire ego, là, je serai un peu plus brève pour ne pas m'attarder là-dessus. Prévente et Fongwami, je ne sais pas avec quelle configuration, avec combien de billets mis en prévente ou mis en vente depuis hier à 14h. Mais en tout cas, moi je vois que l'artiste a Fongwami une capacité où ils ont na estimation ya bafani na ye, tu vois, parce que nde bazawana bayeba bango na bango, tu vois, bayeba bango na bango quel nombre de billets bonsoir Vevandam pona nini nombre nini na billets bakoti en vente selon public na bango, tu vois. Et ce que l'artiste a mis pour l'instant, je crois que ça, public, oh, il y a ça dans mon sûr, oh, bah, il y a le temps de voir l'évolution. Et aussi, bandego, dans le bas, on m'a eu aussi, sinon, au cas de il faut pas le bas, ma belle. Aujourd'hui, tu vois, désolation, il y a bandego, oh, il y a ma fan, il y a Weranson et tout. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait une personne, oh, à l'Obara, malobeza ya nzoto ya ye mais maloba fere azongisa mwana na ndako na bango. Et aujourd'hui tomoni que prévente au batie babaki ça sold out wana na 30 minutes et là il peine vraiment pour que babillet wana ici là et jusque là aucune catégorie épuisée. C'est vraiment une désolation. Batu baebinga na moi panel de to se partage en tout cas baby que Panthère a finga te moi je suis tellement taquine que voilà sans perdre des hommes au finga quoi. Mais le soir j'ai été victime d'une menace menace pendant baby que Panthère Noire on a un concert à faire il faut rebétailler au nom de quoi il au bata John la Panthère au nom de quoi au nom de quoi pour l'artiste faire rigole oh c'est répété encore aujourd'hui. Je t'ai dit quoi. Panthère, on a il faut détailler. Afin de faire un coucher, je sais pas, dans le panel à Nani, où moi j'ai insulté, faire rigole à des. Tous les gens là, ils viennent, ils disent que au final, bon, il a enregistrement et après c'est tout. Donc. Voilà, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien du tout, juste bouche à l'oreille que non, Panthère a fini à papa vient me pousser et tout. Je sais pas déjà, Naramodo attaque physique, Nara sensible, donc. Je ne vois pas un père de famille que j'aille insulter, en plus, na panel. Et puis, voilà quoi. La billet nazaï nango, na okabango vous doutez parce que c'est mon argent. Et au fan nara place et au fan là, donc, -1. Moins Panthère Noire pendant na concert, voilà, parce que son musique est bimi dans le contexte, moi, il y a des temps, et comme il y a une attaque physique, une attaque personnelle, ça donne plus envie, hein. Mona basmoki Thompson Zungu atie live mo ba makambo mati pe na tempérament mo ya bien te ba fafa bazana moi
tempérer bango et tout, mais je vois jamais warrior comme matina niveau attaque pour na fali après. Franchement les gars, je viendrai pas pour vous pour vous betanga pour na Paris na bi to betani ngazate. Baba mona soso ko vimba ebi mutuni na batem na sima. Ngapenda na Paris bo betanga te. Mais na oya siko te pour préserver l'image ya faire rigole. Mais je pense que on tombé victime de Tindego, tombera victime na concert échangeur. Beta ndego na bango moka jo kuba. Après moi je te dis hein, je me disais que c'était des trucs moroboyés quand même. Tu sens vraiment de personnes là dans la motivation pour insulter pour nous que Panther a fini la Panther sans pour autant avoir de preuves. On a il faut être exigeant envers l'artiste. La preuve montre que là où j'insulte Papa Hervé, non. La motivation tout beau tawana, so bo se sangani pena bo tango bo concentrer artiste bien bo streamer, bo sombi ba billet. Vous verrez que l'artiste est encore maman, plus pardon, tika na côté kuna ba streaming ozolo ba kuna. Pardon. Non, na c'est moi. Na tika na na ite maman toujours ambiso bande wa mshusha qui gota streamer kuna pena. S'il te plaît. Pardon. Donc vite fait car s'il te plaît non. Maman toujours bande wa mshushu lettre ka. Donc pour nangai ba potana na région de Kara MP nino yo. Maman toujours bande wa mshushu bazozela maloba soki Panther asisi bande wa mshushu basayi depuis longtemps. C'est bon, fais ça sous maloba. Moi je vais rebondir plus tard. Oui, merci Panther. Ndeko étage calcio. Mana loba kita ngai. Ah, calcio. Quanto é que é place Comment on l'invite calcio? Calcio tozoka bon, calcio tozoka. Yaba, oza prêtre. Calcio. Yaba yo oza prêtre. Les amis to tapoter la calcio tozoka. Panther chou, yo oza prêtre. Bonsoir. News. Bagolwa nyonso. Bazana bango satisfait na date. Na date te mena salo fera tshiri bango. Yango na te bande ozela. Bagolwa banozela date. Fera tshiri date banozela salo de. Yo moni bazana bango satisfait te. Banozela fera tshiri bango date mais salo de bango banozela Paris la Défense. Qui na bac de presse qui ne kuna bango banozela wana. Oyo banozela bango te. En fait, il y a un monde qui va manifester puis na trotter parce que yango te banozela. Tellement artiste ache ba ko sa sessionité ba sala musala na bango toujours tala bango kana miso. Mais Sankara lubaki yango. Tango ocha date, we ada clôturer 2025. Yo tango ocha date, kocha janvier, février, avril, mars. Parce que moi tout est sous contrôlé par mon moko boy. Yo tcha partir à juillet, octobre et vous allez bien. Na moment où tu Sankara lubaki na moment où tu. Deuxième chose. Biso jour fala sera prévente ndeko na ngai nga na somba billet le premier jour na somba billet. Parce que les gens coach na site au moins 19 personnes en ligne. Au cas où on est déjà le kuta, au quitter aux hommes 23 000 personnes en ligne, bon c'est là bon somba billet. Au bon c'est la part na prévente. Au quitter ya bona 18 000, au mato ya non mato 33 000, 23 000 et matraka. Tellement back bazaki belé. Si tu commences même s'attirer. Maintenant, limite sur la canne à bon, c'est qui bon, pour ceux qui bon, tout le monde dans la catégorie 1, déjà épuisé. Et là, c'est pas le cas. C'est l'autre, ça a bien bon, les amis. Bon, ça n'a pas belleté. Mais bon, ça benga dans sous fanatique na 2025. Oh, yo to lingo to yo longwa, yo to benga dans sous gouloati. Kasi bien boti quelque bossi li sanga, bossi ça va bien. Pourtant, bozo benga na ba. Et là, on va si muto zo benga na ba, c'est kaidi ka komi makasi. Donc, zo benga na ba, c'est que yo ça makasi ça fort. Kasi yung dosi ka leke, sili sa biye. Yung dosa fort. Pour zo benga na ba. Tant on zo benga na ba, tu sais ka koki. C'est un live ya collègue na yo Shaki. Les gens ne vont pas mater. Papa panel fort le barabé en goula. Comme les Marvin.
alobelo omo kuna na panel wana lobike agolwa et ba warrior tout tika boye tout soutenir musique Congo ke liboso bosomba ba billet tout alobi mamba bien te mana mataki mais idanga yaki na suka c'est on aussi c'est idango je crois oyo kangwa movie et loko ya bien batinda ngo mutu te batinda pa mutu ke loko bien komela mutu na matu yo somba bien Stade de France pour participer et komela ki yo tout tinda ki yo ti mutu tinda ki yo ki no somba bien ça ma bien ça bien et là aussi ça bien ba ko foxi o te o ke yo moko soko za beso ba waro ba somba bien ko tinda te et biso moto ndima to somba bien pour na faire pour to la musique à Congo mais à condition aussi to la musique à Congo so yo mo golo lingi ko boya bi boya lobby hier au boya qui prévente et zama kiona yo ndo za beto to la musique à Congo boya qui prévente zama kiona parce que lelo o sali prévente ce qui est bisangai to sali nengi oza beto avancer musique qui liboso mo boya qui prévente qui non fali makiona bolanda ti so yo sali la même chose so ye bisangai to sali nengi ce que za na besoin to aider qui tire à Congo qui liboso oza na besoin aider musique qui liboso soleil a chaki dati pour qu'il n'ait pas nous avons besoin qu'il tire car pour na faire nous on tient qu'il tire qui liboso non pour na soleil pour le baité qui tire tout tombe la qu'il tire les gars tant bon benga na partout auto benga na baninga bino ba fan ça veut dire beaucoup qui ça fait beau si ça ba billet na ba fan bo tire moi 4 5 bo tire bo si ça billet pourtant on benga ni batu ba yate to boyo panter ko ya suto longwe golwa ko la sesto benga ni yo ke ça la vie na yo ko la suta koma jibeko à cause ya benga no kasi ba o batika bo si ça ba billet pourtant bo benga na ki ba ça veut dire bokoki bo vide ba billet sota la bino kaka mais avril au bino bo tchera avril bo beta concert après un mois de falloir beta les gars en fait fallait pas ngaso zaki producteur so bureau à faire nenga ça pour te produire sur le mois de juin ou juillet parce qu'il fallait aucune actualité tant on doit nous beta et ça après un mois falloir beta aucune actualité les gars beaucoup yo kanate beaucoup souffrir les gars bo ça na pe wana botala ka donc beaucoup souffrir ma vie mais nzamba sunga bino tout la bino ceux qui besoin besoin c'est le moment bo so la to ça na to changer ba vite boya to so la c'est le moment tout ça awa so news imagine toi que ceux qui fait conseil ça imagine que faire pardon qu'on souhaitait artiste bon public on a bien na niveau to mo que la musique boy ça veut dire wara peut so moni ko la to galera sungete na ninge ba ndenge ba kina ma musique que wara pe na moni ko la ba ko sungete na ninge to kina musique to che en que en ko la mo pe na moni souffrir na ko sungete pardon pour to che en makasi ça veut dire imagine toi les annulés Nebisio, Waka société s'il vous plaît, ministre dans la imagine que les annulés. Merci beaucoup, président Kalcho. Nous avons fait un micro parce que c'est Isaïe Nem de la parole. Après, président Kalcho, nous allons tapoter, s'il vous plaît. Toujours, bonsoir. Merci beaucoup, va Nandenge permettre Ngaï, Namatana panel. Mais bonsoir, Nabatunyo Sope Bazana C. Ngana ina lo bakara boye. Ah, musique oyo. Bonsoir, on a pu sur bonsoir, on a réussi vos alliés. Musique oyo, ngana zanga mta de la forêt. Bamakambo nyonso bagolwa o bakuta babandi kokutana nango siko na ko souhaiter ba na mabete. Pona ngai na ko souhaiter concert na bango isa la réussite totale. Quel que soit bango na oya biso baboyaki. Ba souhaitaki biso mabe, ba biso to ko sala bongo te. To souhaiter bango bonne chance. Au moni série à ranking ya JB na Wera. Ba fanatique ya Wera. Bazalaki soki jiba tcheli baya. Occupé concert. Ba fanatique pe ya JB. Soki Wera tcheli baya. Bakoya concert. Papa Wemba soka tcheli baya bato kofi ba bandako kende. Vice versa. Mais oyo lelo ba golwa ba memeli biso na rythme oyo. Eso kende bien te. Eso kende ba bosana kike. Na ba concert na bango nyoso ba betaki ba fanatique ya Wera bazalaki ba fanatique ya JB bazalaki ba fanatique ya Kofi Olomide bazalaki na ba fanatique ya bonne musique de bazalaki tant ba moni ba sali ba plein na bango wana ba lobi ki bon ba koki na bango problème ezate bana ba fanatique na bango mais ba fanatique ba somba nde ba billet ba matisa star na bango po
bato ya maison mère oyo batikali na bamauvais souvenir ndenge bafinga mampata ndenge bafinga frère Patrice ndenge bafinga bana ya wera kaka po akendaki kovisite sali ya pamba na Belgique façon famille ya wera bafinga ma mais tala bango lelo producteur azoproduire bango autaki na wera te quelque soit ye azalaki mpe na contrat na wera te mais surtout tya sikoyo ndeti ke vice versa ke producteur ya fere nde moto aproduire wera lelo nayebi te ndenge baninga bafinga wera même so bato ya maison mère totiki parce que producteur azala producteur ya mutu te ça veut dire fo bagolwa balongola bamentalité wana balongola bamentalité na ya kofingaka musique eza eloko ya esengo toboyi te okokumisa vedette star na yo olobi ke aleki star na bino na musique d'accord mais ya kofingaka bamama kofingaka bana bastar kofingaka bafrère ya ce n'est pas bien tala lelo bamo balobaki ke baamobondo to ana besoin na bino te bato na bato bakende baconcert na bango parce que so esukeli bango mabe tokoloba nini bazoriske ke soki batonisi sale wana te bazoriske ke faire achite vraiment soki affaire atonisi sale wana te alakisi mobondo na bango te naosouete mabe te mais façon ezokendele ekozala bien te mais bato ya bonne musique totia na se oyo azali na possibilité akende concert afere ake na ye biso mpe bato ya maison mère oyo azali na possibilité ya okende concert aketala fere ake na ye mpo nga na koloba tiki yo tokende te état d'esprit bongo te mabe te yaba nayebi mais nazoki te nalobi ngana okendaka ndeko zela s'il vous plaît yaba totika ndeko asisa temps na ye après topesa bino parole s'il vous plaît tolinga okata moto vraiment te s'il vous plaît Bilbao na comprendre oyo pourquoi nga nalobi boye omoni la roue tourne totalaka kaka lelo te totalaka lobi je sais pourquoi j'ai dit ça ntango bato afere balobaki yango ke biso tokoya te babosanaki ke concert na bango mpe un jour fere aotya libaya na France sikoyo lelo fere atye libaya na France omoni sikoyo nde ekomi parce que mpo balobaki ke biso makambo na bino tokoya te bokosala mpiaka biso sikoyo bato ya maison mère tokosouete bango mabe te na sens na oloba yango wana tokosouete te tolobaki basala mpiaka non biso tokende te non oyo akolinga ake na ye mais neti nga naoke nanga te nga naoke nanga te naovanda nga na pale et puis nangi nabakisake information ya suka na wapesa ova Gilles Kibens alongwe BCBG ah ouais ouais Gilles Kibens alongwe BCBG ouais aoti odémissionné lelo na pourquoi pas même 2 heures du temps ouais si je pense à ça ni carrière solo ah peut-être ngo mis album na ye peut-être na agni pas d'interrogation to yango bato ya maison mère bozongo na ndenge mabe te nalobi na sens ke topesa bango tolakisa bango ke bango balobaki ezalaki bien te yango ekomeli bango quoi na sens wana merci beaucoup na suki wana merci beaucoup Néon les amis bandeko tout papa maman bandeko to tapoter to partager au sabia merci pour ta présence Vandam ndeko Nesaldo toujours Kayo à vous l'antenne. Bonsoir dans bonjour toujours Kao. Nesaldo volume s'il vous plaît. Bonsoir, bonjour na bato nyonso baza kolanda ngai. Bon, mpona concert ya Fere Gola de Padre, bon. Bafan na ye oyo babengaka bagolwa namoni lokola basatisfait te parce que bazelaki date mais sale bapesi bango par rapport bango bazotala directeur na bango bazomona yango lokola comme si eza mokie toboyi te mais bango moko mpe babie balobaki prévente bakosilisa babie jusque là ata catégorie moko te nani eza épuisé balobaka kaka mobondo mais bazalaka na bango te la plupart ya bafan na fere bazalaka na bango na kini Angola baza ebele batiaka monoko na bapanel bazalaka na bango na poto te tu vois bango moko susu bazokocrée bayaka na bacréation ya biloko ebele kolongola bafan kobengana bafan nde t-shirt na nga pantere aza victime ya kobengana ye mais lelo moto asombi bie na ye mais baza kocontinue so bino bozobengana bato baweransoni to bawarrior baya ya bino moko bolingi bango te oyo basombi babie bobengani bango ko bawarrior bakoya kosala nini muvele gola yo moko alobaki mutu aya concert na bango
ba kuna baba tokopesa confiance te bandeko na nga baza bato kopesa confiance te bako baluka ata presa kaliso abande koloba na nga na kati ye malgré news akanga nga micro baza bato kosunga te soki bosungi bango babeti concert wana eleki bien lobi nango bakoya bakolobaki bafani na biso toza ebele omoni tosali donc baza bato kosunga te ngai ici ezali komona kosepela soki namoni wera azobeta concert nakokende concert awera sans problème nakokende baconcert bato nyonso nakoyoka bakome ya bango moko bato na bango moko baza kobengana gola 16 babengana ndeko na nga pantere babengana m golo atiaka makelele ndeko na nga m gola aza wapi ata sombi biye akoya na ye te tufa donc bango mono baza baporte malheur na bango lelo awa na panele na bango nazalaki na se nayoki baza koloba batraite ndeko moko azobloke bango babio na mposo est-ce que c'est normal est-ce que mutu moko pena na panel bon nayebi te akoki kokende kobloke tiktok ya mutu jamais nzoka nde ezalaki bango moko nga na leki live na bango bazosombela bato babiye bazotia bacompte na bango asko tiktok elingaka bongo te yango tiktok bande kobloke bango yango ezokitisa bango epesi bamosusu ba une semaine ba 10 jours mais bango bazwi yango na ndenge moko boye baye te mutu boye tosali so baje tokoboma ye tokobeta ye eza makambo ya musique eza makambo ya musique ekoleka nango relation oyo tozalaka nango toyebani te lobi nyonso okoki kosunga nga lobi ndeko pantere akoki kosunga ngai tobomana mpona bamusicien te baza bamusicien na biso nyonso tolingaka bango mais ndenge bagoloa bamemelaka ngo ekendaka bongo te musique ekendaka bongo te ekendaka bongo yango owera lelo atia concert est-ce que ndimaki kawatia concert gouvele goloa mes amis to tapote kitoko didi gouvele goloa makambo alobaki mutu soutenir musicien na yo ebalukeli bango pali lelo atie deuxième date na ye ndeko na nga pantere natindi yo anile biye wana somba deuxième date ya fali kotika nga kende perte te eza mbongo na yo ya pasi wana concert opesi ye oui abina aokende concert te siko mbongo nekende pasi mpo anifere apesaka ye nini ayokela cd ayoka ye na ndako mbongo wana anile biye asomba deuxième jour ya concert soki akonile te atindeli nga na nile na bakisa mbongo nasomba deuxième jour ya concert afali bato wana baza bato ndeko ka voix volume s'il vous plaît bato wana baza bato koyede te bayakaka koloba lobi zungu alobaki boye news alobaki boye baza bato ya kopesa confiance te soki boede bango papa nazoyebisa bino soki boede bango bakobalukela bino lobi ya concert ekobeta bakobalukela bino mutu garde bandi na yo donc nga nazosenga ndeko na nga pantere anile biye wana somba deuxième jour ya concert ya fali bosenga na bandeko na bino moko biso bawario mpe botia bino point bawera sonique bayotia bino point oyo ya bino moko bobengani sikoyo ya biso nde bokosepela news nga soki na nga wana bato oyo bazosukisa biso motema tona bareputation ya bien barelation ya bien bato batalaka biso mokolo mosusu na kanda boye news eloko mabe mpe koobima libobloki nga mpe bamona live te kokoma una te oyebi ye live na biso bana na ndako mpe batala bayokaka donc papa na mama bakotala bazotala live to bazoyoka sans bainsanité to sans babétise to sans baattaque personnelle donc to garder toujours cap wana osala bien tomema mpe mwa mpepa sika par rapport ya bandeko mosusu mwa différence ezala bandeko to tapote osala bien ndeko bilbao toujours kayo et oza mpe na 5 minutes na yo bonsoir bonjour na yo. Ouais, bonjour. Voilà, on va avec merci na groupe les Gaulois. Ndenga idaki biso. Pour moi, ça on est rationné. Ya mutema mabe. Rationné na foi. Omoni musique est compliqué. Musique. Quand on a une sorte de musique, ils envoient tes. Musique, ils envoient tes. Musique, ils envoient vacuum. Bat somba yo, bat consommer yo, bat baya rotana yo. C'est ça la musique. Attends, il y a un le rôle à Angelo. Soit la soyate, peine perdu.
ngana vai na bazalaki na Angola nona na Bundes na Allemagne za masala grâce na mawana ye bandeko bamasa kaka na Luanda kaka kuenge wera yako beta na singa clancy fere na fere no biso tempana ngai na koka mizika fere otoke kaka rien à faire toke to tempana ngasa muziko yoka pour pouvoir faire bisana to fina tempa bo sikena na matoya bisana na oka bien ça na passe na tena conseil la vie Nego Bilbao, faut contrôler un peu de certaines choses au Bimisa. Malgré ça, Sonic a monté. Bilbao, lobby l'homme a bêté, na lobby kaka. Donc il faut, dans les angles provenir kaka quoi. Donc toujours comme. Parce que mais lobby là on a tant moi de bonnes choses à la vie, mais on a des choix conscients. Tu as remarqué que bateau qui va concert à faire les hommes congolais à mauvaise qualité. Comment mon toi musique, mon toi lindoué, à quoi concert à faire. Ils n'ont ni émotion, ni spectacle. Artiste à d'autres côtés, bonsoir Paris. Entrée artiste, tas degré. À côté de l'oral pasteur à côté, après modérateur à Cisco modéré, après ça Cisco pasteur à ya. Bonsoir Bandimi. On a ce concert, on a ça en fancy, mon cher. Mutawana koyemba nzembo loka deningo ndazoyemba na matanga ti mosisi bobimbo keni n'importe quoi on les a concept pour qu'il n'a pas ça nini bandeko na ngai bon faire tous les concerts avec ces 3 concerts na poto na dit carrière les a combien atali combien déjà 20 18 ans 20 ans de carrière ba concert amené na Betika 3 na Genève sur Arena ING il y avait celui ING à Belgique na Adidas 3 concerts na carrière na ye mais bo ben na grand parce que fallait to ben na fallait to pour voir on va kofi wala ba ça ba fallait to en plus c'est le que ça na kanda na bino bolingi abe na wera papa te bo ben te papa yé o ma bram tout moi dans 50 ans 60 ans o papa yé te wera bo li o be abe ne papa te mais bino bo ben papa yo papa est 60 ans o ben na père papa yé tala ki ndo kia kwa. Est-ce que on est normal? Ndeko na news ba fanatique oyo ba soutenir faire ba conseil ba stade martyr ba leader wana tout ba jeune wana ce sont des wassonistes baza wengemen balingaki tara fali adversaire l'équipe makasi déjà le rôle président aux mbanda ya président de la république tara ni vieux près mbanda na yo Fati Beton ou bien Joseph Kabila. Parce que moi, c'est maintenant aussi politique. Au père de mon mythe. Sur l'adversaire à faire la musique, il y a la fin. En plus, c'est l'adversaire le plus facile, la musique congolaise. Papa et maman, on a profité de l'Itana. J'ai bien la maman, on a marqué tout bête, tout dans le cerf, pour nous, tout tient, pour tout aussi piquer, mais à Bunda quand même. Mais l'adversaire le plus faible de la musique congolaise, ils ont dit, oh, fallait, ils ont fait. Faiblement, quoi, d'adversaire faible. Mais monsieur, les gens fanatiques sont découragés pour la santé news. Les gens fanatiques sont arrêtés, bazongi. Ndam bakina bango ko benga ba fanatique, ndam bakina bango pa fali, ndam ko bazongi bango maison mère, super jibe on ba se fait jibe bazonga, non pour la zonga. Non, ce que jibe bazongi c'est que c'est catastrophe hein. Na émission de kuna zongi so vérité ça te makambo te ba pasal wana, ça no bobeka te. Et ça ma masalité exact hein. Ba fanatique ndé bazali sous-soutenir de kuna ngai. Bakwani là tozali kaka ba Masai ezali ya Masai na wera tindi Masai pas truqué tozali tokoso lango merci. Merci beaucoup Nego Bilbao. Papa nangai IG toujours kayo please motoki ya Nzambe toujours kayo bonsoir bonjour nao et toujours qu'un point de vue nous par rapport à toutes les choses que tu sur là, on va nous tapoter s'il vous plaît. News. Oui, Nego. Bonsoir papa, est-ce que s'il vous plaît avec tout le respect, on peut en 5 minutes, on peut en moto on a parqué, on est là au combat boy, par émotion nous on a donc bien s'il vous plaît, on a parqué dans 5 minutes. Ok, ça dérange pas toujours Kemal. Bonsoir, bonjour Kemal, toujours Kemal.
Kemal, Ozawana Tozate. Ouais, ça. Bon, news Bakiti, Amatissa Bandego Moussousoua, moi Bandego Azé Bélé Nassa. Merci Bilbao, merci beaucoup vraiment avec la simplicité, merci beaucoup. Kemal, pardon, news, on a peine à quitter, on a dansé. Merci Panther, merci beaucoup. Kemal, toujours Garo. News, bon, premièrement, on a posé une question. On a une filet d'attente, il y a prévention les acquis combien de personnes? Il n'y avait même pas les montants de personnes, mon cher. Il n'y avait pas. Est-ce qu'on utilise la prévention les amis? S'il y avait les montants des files d'attente, il y a prévente. Papa, nous tous, on voulait voir ça. On voulait faire des captures ou bien on voulait parler de ça. Parce que si tu regardes bien, 2-3 vidéos, on a posté dans TikTok, dans la page Facebook,